IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Voilà, chers amis internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Shot News avec Eki Bumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site ESP Média. ESP Média, votre site, notre site et site à laquelle Topona, Tobetaka plus Masolo et Nzambe. Voilà, tout ça en ligne encore une fois. Namoko ya ba servante dédiée, na kombo ya Mama Lili, la prophétesse Mama Lili, ou ya Zwami Bongo Namboka Roumanie, Turusola nae, moi Masolo, Nini Nzambe ateye na monoko pona koyebisa peuple dédié, pe ba serviteur nae partout dans le monde. Voilà, tout ça déjà kota déjà à contact na Maman Nabiso Lili. Bonjour Maman Lili. Bonjour Papa Eki. Boni santé, boni musala Nzambe. Santé eza malamu na ngulu na Nzambe. Musala pe Nzambe zokende na ngulu na ye. Voilà, merci beaucoup Maman Lili. Tous en encore une fois en direct na émission. Ça fait un peu longtemps. Tous en plus que zoba audio na yo, lelo tous en direct. Yambotoko tana mituna na biso soki okoki kosunga biso elongo na balandi nyonso tu na losambo po ete tolanda penza message wana na nzela ya molimo mosantu. Merci to bondeli na kombo na Yesu. Papa, merci pour ete opesi biso sur opportunité toyeba kopusa liboso ya peuple na yo. Nkolo tika ete yo ozala na biso molimo mosantu akamba biso o nyonso tokoloba Nzambe e bakouta bobele epai na yo. Milimo nyonso ya mbindo oyo etelemelaka nkolo message na yo ezala mosika na biso na kombo na Yesu. Tika ete nkolo na maemanso oyo ekosalama lokumu ezonga bobele epai na yo na kombo na Yesu tosengi boye. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup Maman Lili, merci Penabino Bozo Landa Biso, je crois bondeli Penabiso Elongo pour ete to landa message oyo lokola lisano ya ndembo te to lokola théâtre te kasi to landa ngo penza lokola liloba ya Nzambe pour ete Nzambe nde moto azali ko inspirer maenyo surtout ezali ko leka pe maenyo surtout ezali ko lobama à travers nos émissions. Voilà toko pesa déjà Maman Nabiso Lili maloba, Maman Lili na ebite maloba eza epa na yo nini oyo bongisi liba na Nzambe koyebisa na journée ya lelo. Merci Papa Eki pona koyamba biso lisusu na kati na émission na bino. Toyaka koluba makambo oyo ya biso te, toyaka koluba oyo nkolo alobi na biso toyeba koluba na kanisa message oyo eza message oyo eumeli esengelaki na kwa koluba yango il y a à peu près 3 semaines. Mais nazalaki na moi kokoso et compte tenu aussi il y a moi makambo tozalaki nango tozalaki na mabongisi esengeli to bongisa bandeko oyo bayebaki na koyamba Yesu bazwaki baptême tozalaki na bapréparatif na usana te mpona koluba. Mais message na liboso na koluba eza message ya liboso ezali ya bandeko na biso ba parlementaire mibale. Message ya mibale ezali mpona basali na Nzambe pe tokoyeba kopesa lisu pe toli na bandeko nyonso oyo bazali kobundela mboka na biso parce que toyebi ete mboka na biso ezali na kati ya pasi na kati ya minyoko. Message ya liboso ya bandeko na biso ba parlementaire mibale. Nzambe kokebisa bango te to ko prévenir bango kokebisa bango te mais ko prévenir bango. Eza parlementaire oyo Christelle Mvwanga na Daniel Saf. Okay. Bandeko oyo ba parlementaire oyo toyebi lolenge babandaki mosala na bango. Mais nkolo ayi koyebisa ngai ba parlementaire bayebi oyo bayebi musala ba
kati na danger mpona aye kotalisanga bayini ya mboka na biso bango basalaka ete ntango nyonso bato oyo balobaka mpona bango bato oyo bazali kokritike bango to kotalisa makambo na bango bazali kosala ya mabe bato wana basalaka nini kolo alobi ntango nyonso batalaka bavideo na bango na bango mpo esunga bango bayeba komataka kanda eza lokola alobi omoni bango ezaki terme abi bamelaka bavideo na bango lokola ndenge moto azomela masanga abi omoni so moto azomela masanga telema azomela yango mingi eza po etakoma na kuti sikoyo alobi ayebisa baparlementaire oyo bango sikoyo bazalaki koyeba kobimisa bambeba ya bato oyo bango bakomi kosalela sikoyo bango sikoyo baza pene ya commission oyo bato oyo bango bazalaki kotelemela sikoyo bato wana sikoyo bango nde bazali bakonzi na bango na kati ya commission na bango sikoyo nzambe alobi bango moko lango video bavideo na bango ya sikoyo bato nyonso oyo bango babanda koloba nango batele bafandaka babandi komela bavideo lokola bazomela masanga nsima nango mosala na barencontre na bango sikoyo nzambe alobi bango moko batala motu wana fasi na bango azokanisela bango nini soki balingi toyebisa bango nini nzambe alobi mpo basala wana babengi mpo tokopesa toli me nkolo asukisinga kaka wana tala motu akokutana na yo abandi nanu kotala bavideo na yo bango moko bakoyeba suite baparlementaire na biso esenge bazwa mayele bapoliticien na biso esengeli bakola bapoliticien na biso bazokola te bazosala politike me bazokola te esengeli bakola tala moto azomela bino video lokwa masanga eza po alangwa sikoyo ye en face ye yo ozosekisa ye azoseka te ye azoseka na yo te aza ya kolangwa ye aza na plan bango moko oyo ekokomela bango wana message na biso baparlementaire message ya mibale eza mpona basali na nzambe bandeko eza mpasi mpe mawa mingi mpona kotala bandeko na biso oyo babandaki mosala na nzambe bobandaki malamu bazali kosala nzambe na kalisa message wana topesaki yango la fois passé nzambe ayebaki kodegarde bapaster oyo nyonso bino moko bomonaki ntango topesi message nzambe alobi ete baconfession religieuse nyonso bakutanaka na makambo oyo ya mboka na biso e ntango topesi message bango moko babandi kobima babandi komibimisa koloba ete bakutanaka makambo na bango babanda kotukala vraiment nzambe alobaki bato nyonso basala na baprésidence nzambe atindaki bango eza mpona mission moko kokamata baprésident wana kozongisa bango na nzela na nzambe bango basalaki mosantu bango bakei bake lisusu bakoluka mbongo sikoyo bapaster wana bakomi lokola bavie prophète biso moko toyebi soki totangi na mokanda ya nzambe parce que ngonga eza moke vie prophète oyo apesaki toli mabe na jeune prophète vie prophète aza paster osa bebi vie prophète bapesi sikoyo bango mosala lokola deja bakoma bapaster sataniste nzambe asa degrade bango bandeko ezali bokasa te ntango nzambe azoloba nzambe azokosa to nzambe azosakana to tozoloba biso moko toye te nzambe nde azoloba bapaster wana lokola bayebaki na kokonsacre bango epai ya bato mpo nzambe sikoyo akonfirme ke deja na lola asala longola bango fa tinda kaka mpe motu yango wana nkolo biso tozaka baservite ya pamba monoko ya pamba yango nkolo etize kaka po ayebisa bango ke alongoli bango officiellement baza so bapaster te bango nyonso wana oyo bino bomoni wana bango nyonso oyo baliaki na président Mobutu balie na président Kabila bazolia mpe na président abandi sikoyo
ba jeune prophète ba jeune ba sali na nzambe ya sika ba vieux prophète ba bandi kopesa bango lolenge ba ko sa musala mais ba ko boma bino bazani ba me mabino na nzela po te bokufa ba vieux prophète boke bana ba vieux prophète o nzambe sa dégradé na bino bana na nzambe bozo yoka te sima nango tozo kolela mboka zo bongo na te mboka zo changer te mais yo zali pene ya vieux prophète ndenge nini okongenga mboka wana mikolo nyonso bamvutaka yango sikoyo yo nzamba na nzela na yo nzamba kosalela yo pour que milimu mabe oyo ezali kotungisa mboka ekoka kolonga miyoka kasima ya vieux prophète asa pe akobomba na yo. Mais mission siko ba vieux prophète ala ba pesi bango parce que basi basosole moni bato wana tango nzamba lobi bana nzambe baye bakokende bana na nzambe bakende ba vote na bango te omoni nde babalusi balandaka biso balandaka ba message ya nzambe oya solo bakomi tokoka bazo toyoki ke bakosala lisusu vote te bazo ka babongisa soki ndenge ni parce que bayebi déjà batangaka makambo nzamba azosala azobongisa ndenge so tokeka na nzelo tokolonga te mais tokosa bana nzambe bino bato oyo bana nzambe bolanda makambo bango bazosala te toyosa bino bana nzambe bolanda makambo nzamba azoloba oyo azoloba na biso banso na bino oyo sikolo kwa boyoki nzambe aza lisusu na basali ya nzambe oyo bino bozali kotiela motema te mpo bokosa bato bochange bokosala lisusu bozosala baarrangement ya bino te mpona nzambe aza na posa baméchant na bainsense nyonso babima na mboka wana nde bote kosala sikoyo bavieux prophète wana bapesi bango mission baluka basali na nzambe parce que sikoyo mosala bango lisusu te mpo nzambe abimisi bango libanda bango bazalaki nini koendormir population kuna na bapoliticien bazosala mosala ya koenvoûter population ntango babengaka bango na bamarche bandeko eza mpasi mingi mpe mawa peuple congolais bazali kosakana na ye peuple congolais bazali konyata ye peuple envoûter bango bayebi ke bato mosusu bakokende na église ale bapasteur sataniste bavieux prophète baenvoûter population ekolamuka ndenge population ekolamuka batindi sikoyo bavieux prophète wana babanda koluka basali na nzambe oyo baza kotelemela makambo oyo baza kotelemela mosala na nzambe oyo baza koloba sembo bapesi bango mission babuka basali na nzambe wana na yango tozoloba boye basali na nzambe yo oyebi te oza nanu obebi te oza vieux prophète te obebi te sala attention kosangana na bato wana sala attention na bamayanga na bango soki babengi bino bokende te parce que bakoka baboma bino na nzoto mpona moliba bazokoka te omoni bakoutilize ni poison parce que ezali facile bien que nzambe aussi alobaki soki tomeli breuvage mortel tokokufa te mais soki eleki ebele moni nzoto oyo nzambe ayebi ndenge akelaki yango yango toza koleka basali na nzambe yo olekaka otelema ozotelemela mabe ozotelemela mensonge sala attention kasi yo mpe vieux prophète bapesi yo mosala bapesi yango bavieux prophète oyo bapaster oyo nzambe auti kodégrade sikoyo mosala bapesi bango bakende koluka bapaster nyonso parce que mosala wana bango bazali bakosala yango lisusu te parce que bakomi sikoyo esika moko na bapoliticien bo nzambe abimisi bango poasa baza na bango esika moko basataniste bango na bango sikoyo il faut baluka sikoyo bavieux basali ya nzambe ya solo baelimine bango mpo mpona bango il faut population elala omoni sikoyo ntango basali na nzambe oyo ya solo baza kolamusa population bazozongisa population na nzela bazozongisa population na kolongwa kati na masumu ndeko omoni basali na nzambe bavieux prophète ala bateyaka masumu te parce que so bazoki koteya masumu omoni ke mwinda ekopela na kati ya mboka wana molili ekokima soki kaka lisumu elongwe kati na moto wana akomi mwinda akomi élément dangereux na ténèbre yango wana basalaka mosala ya koyeba koteya ata masumu te yo ozwi mission okoka koboma basali na nzambe ya solo
yeba ke nkolo asa dégradé fanda ta ndenge wanda nzambe dégradé yo oluka moyen oyokana na nzambe ozonge pa ya nzambe azaka nzambe ya mawa nzambe ya bolingo akoki kozongisa lisu na sacerdoce na ye mais ozwi lisusu mission okende koboma basali na nzambe okokuta na mopanga ya nzambe amen okokuta mopanga ya nzambe mpona koyeba koboma basali na nzambe oyo bazokotelema bazokolona so batindi bino na Congo kuna na Congo batie baelema balandela baza kosala inventaire ya koluka basali na nzambe nyonso oyo balobaka solo baza kotambwa na sembo e batindi mpe mosusu quelque pasteur wana ya basataniste bavieux prophète na bayeba korepertorie basali na nzambe na poto oyo baza koloba sembo okokuta na mopanga ya nzambe landa yo amen mopanga ozali ozona yo kotambola na yango ekopanzana na nzela nzambe amona misala na yo amona bino nyonso oyo bokomisi peuple ya nzambe lokola banyama na bino biloko na bino ya kobebisa bapoliticien baenvoûté bana na nzambe bino so boenvoûté bana na nzambe nzambe amona misala na bino nzambe akonfondre misala na bino ti bokoyeba siko kobima mpenza pwasa lisusu ndenge omoni ndenge bino moko bobimi pwasa ntango nzambe abimisi bino moko bobandi kobimisa ndenge bokenda kozwa bambongo ndenge bobanda na mobutu bavieux prophète baprophète sataniste bakomi ntina point ya koloba ke président actuel azofungwama te eza soni mpe mawa ozomona mosali na nzambe azolenga jeep mosali na nzambe azolenga jeep bapesi ye jeep mosali na nzambe est-ce que yo mpenza mosali na nzambe okolonga jeep okoki kolenga jeep okolenga mbongo eza lokola mwana tata aboti mwana na ye mwana akomi président tata wana liboso ya mwana na azolenga président ye mpe bawana nyonso baza kobima si bazokotana libumu parce que yo osali mosala yo oza ministre de Dieu na nzela na yo bato baza na don ya koparla langue bakobima bato baza na don ya koprésider bakobima bato bazali na don ya kosécuriser ya koete bakobima nde bawana baza na mbongo sikoyo yo ozolenga mpo baza bavieux prophète bayebi te ke baza banani na yango naza kosenga na yo ndeko ministre de Dieu yo nano obebi te koba na nzela wana biso toza kolengaka bandako te tokolengaka bajip te tokolengaka eloko moko te po toyebi ete tata na biso abombela biso ya motuya soki tolongi oyebi te ke tokolala na balabala me okokolenga jip te nzambe amona basali na abatela basali na nyonso oyo baza kotelema na solo azinga bango na makilane ya tabo amen oyo ya misato nazoloba mpona bakombata bato oyo bakombata barésistant to baka bato nyonso baza na susi ya mboka baza koloba bandeko tokoyebisa bino même roi David mpo alonga azalaki kosattache toujours na Samuel erreur bandeko na biso bazobundela mboka bazosala ndeko nakoyebisa yo boye tozoloba peuple ya ndenge nini peuple moko inconscient peuple moko mayele te peuple moko boye ndeko peuple wana bazali koenvoûte ye ntongo midi pokwa yokani soko olobi peuple oyo ya ndenge nini nde bademo oyo bazokoenvoûte peuple alongwe kati na peuple yokani soki ofingi président nde bademo oyo bazokoenvoûte peuple balongwe bandeko tochange tokola mboka wana eza mboka ya elaka tokanisa te mboka na tokolonga yango selon plan na biso selon biso moko ndenge tolingi biso moko non liloba nzambe ezoloba na biso boye nzambe ye moko aza na makoki ya koyeba kokokisa oyo ye alaki eza mutu te akokokisa meme biso tozwa kopesa bamessage biso
tende tokokokisa makambo nzamba bongisa pona mboka wana iye moko nde azalaka na makoki wana ya koyeba kokokisa ba promesse na ye biso toza kaka koya koluba toyeba kosatache na basali oyo ya solo po bapesa bino mpe nzela mboka wana eza mboka elaka mboka wana eza mboka ya nzambe alingi mboka wana tosalela ye biso banso me na lolenge oyo tozomona ndenge tozali kobunda bitumbu oyo ekowumela bandeko nsima tobanda koloba yango nzambe yango bino bolobaka nzambe yango aza kosala boye nzambe yango bolobaka te parce que boyebi te bitumba oyo ndenge nini tobundela basa na nzambe azokopesa bino bamessage ya lolenge na lolenge me boza kokangama kaka na bato oyo bazomema bino na libulu eza na message topesaki mpona président na biso oyo aza sikoyo président Félix topesaka mpe message mpona Fayulu tolobaka na bino président Fayulu oui azwaki na nzoto boye aganiaki bato bavuta te me akomema bino nulle part lelo bomoni me nzambe apesaki bino message akomema bino nulle part mais combien bazokangama na ye mutu akomema bino nulle part mais bozokangama na ye ole bose concentre na makambo ya solo akomema bino président Fayulu aza lokola ndengeni mutu azwi bino boza na bongolo boketi na rond-point victoire ye aza liboso commandant bino moko bobengaka ye commandant du peuple aza liboso amemi bino ti victoire lelo bokomi na victoire na rond-point abandi kobaluka na rond-point abandi kobaluka bino bozokanisa ndenge toza boye tokocontinue ta tokokoma kuna na sayo azobaluka po ye moko ayebi ke akomema bino nulle part yesu wa kobaluka akozala moko na bino alemba soki bolome présent tokende ete tozobaluka nanu awa me présent me ntango ezopusana te tozoba yo salaka makasi nga kutu nanu nalembi te ayebi ke bino bokolemba moko na moko atali mais soso osali 10 tour awa na rond point bon ngai nake na nga naza mpe na makambo na nga ntango bino si bokeili ale ye aseki ale azongi na ye kimia ndenge asalaka bino toloba na bino ndenge bapesi bino bamessage bato nyonso wana 21 président wana oyo bapostulaki ata motu moko te nzambe aponi ye ata motu moko même président Tshisekedi na bino bandeko na baoyo bazolobaka na biso tobondela mpona président Tshisekedi mawa na bino eza mawa président Tshisekedi oyo esakoti na baloge mpona nini bozoloba ete abima na franc-maçonnerie oyo akoti mutu tokobondela tozobelela yesu aya kosunga ye me kati na franc-maçon siko biloko yango mpe azokoka mpe yango te magie yango azokoka te po te biloko wana ezalaka mpe na mutu mutu nyonso te akokaka biloko wana azokoka te siko tokobondela mpo esala nini yesu aya kosala nini yesu aya kosala nini bandeko tokola mbu peuple oyo ya biso tant que tokolanda badirective ya nzambe te bitumba oyo ekowumela likolo ya biso toyokaka te tozoyoka te bose concentre boluka bato bazoloba bino sembo pour que bokoka koyeba nini oyo tokoki kosala parce que moto na moto aza na mosala bokanisa te bato nyonso bakosikola mboka wana non basali na nzambe baza na mosala na bango bamilitaire baza na mosala na bango bato balobaka baza na mosala na bango basali na nzambe baza mosala na bango ezali kobondela mpona baenvoûtement onelo yango nomoni Kabila asali ni akorompe basali na nzambe basala mosala wana te parce que soki bango baenvoûte basali na nzambe wana batiki envoûtement wana bazosala eloko moko te bakomi na bango bino bozokende epai ya bato bakosala bino eloko na bino bandimi na bandimi oyo nayebi te nkolo asala biso ngo bozomona bapaster na bino baimpudique me boza kopetela baimpudique maboko me ntango aza koloba ntango azotia yo maboko me azokobimisa bademo ya impudicité yango komona etonga mobimba etonda na baimpudique
toza s'attacher na bato oyo baza komema biso kaka na libulu ata nzambe azoloba bobima na etonga wana mais tellement envoûtement eleki mingi bakangi biso misu tozo komona te toza komona nzela te tozo beloka kosala te toza kokontinue koganga mais biso tokoloba kaka soki nzambe atelemisi biso toloba tokoloba bobima na baetonga wana tolobi na bino te bofanda na bandako bobondelaka lisusu te parce que kobondela kosangana eza etinda ya nzambe boluka esika oyo ezali ya malamu parce que basali na nzambe ya malamu bazali nzambe a réservé toujours 7000 na ye oyo bayebi kogumbamela bale te bazali tokasa te parce que satan atondisi basali na ye ya nzambe bazate tozoloba nde na bino bobima na mangomba ya bavieux prophète musala na bango koboma bomoni vieux prophète musala asalaki tokotanga te parce que ngonga eza moke ayebaki na kokosa kodétourner jeune prophète mais but ezalaki ni mpo nzambe afrappe omoni bavieux prophète wana badétournaka bino bakoteya bino masumu te bakoteya bino eloko te bamosusu kutu ozomona vieux prophète ye moko aza na basi 10 alobi ete aza prophète nzambe atie ndenge ya kobala basi 10 oye kutu abali 10 eza moke Salomo azalaki nango 1000 mais so ozolanda Salomo bala 1000 po kokana na Salomo ozobala 10 pona so obali 10 seke olandi Salomo te olandi nde évangile selon yo bala 1000 kasi total oza pe roi te vraiment na bala na nzambe liloba oyo na yebi te soki tozo kotanga ngo ndenge est-ce Salomo azaki sacrificateur Salomo azaki sacrificateur te oza même pas président de la République yo za sacrificateur ozo ya kotelema ozoloba yete ngai naza na droit ya kobala basi 10 batengela biso prophète ni na kati ya Bible ayibaki kosala musala wa ya ndenge wana prophète osé nzambe atindaki ye apesaki parce que alingaki ayeba koteya bana na nzambe bana Israël babebaki batangela biso prophète ni o nzambe ayebisaki makambo bo yo ozobala 10 nzambe nda yebiso poteya peuple congolais na kati ya kobala na yo oteyi peuple congolais ni parce que ya osé ezalaki ateyi peuple azali koteya peuple Israël bayebisi kene kozwa femme bayebisi kene kozwa prostituée ezalaki poteya bango mais yo siko yebisanga obali basi 10 yo prophète po oteya bana na nzambe nini bandeko ngonga oyo etikali ngonga ekoya tokotikala so na chemin moko te ekomi baprofète abal contre baprofète ya nzambe wana nzela mosusu eza su te parce que tellement mboka ese bebi envoûtement et moyen ezali su te ekomi kaka bon bino boza na banzambe nzambe aso tutelemi eza su na eloko mosusu te parce que totikali phase oyo etikali nde eza yango wana ezalaki na phase ya lamentation tozolela nzambe mena lobi aye kotia sikofu kodéclarer mpona mboka na biso yo oyebi te toza na phase ya badéclaration déclarer mpona mboka na yo yo ozali mosali na nzambe esika yo ozali sentinelle nzambe atia yo oza mosali na nzambe na quartier Songolo na commune Songolo yo nde ozali mwinda ya commune wana déclarer mpona commune parce que baenvoûtement tellement eleki baindien baya kotia banzambe na bango baoyo baya kotia bachinois batia banzambe na bango baoyo mpe bafranc-maçonnerie baya kotia banzambe na bango bazala mikolo mboka wana donc soki nzambe afungoli miso mboka wana okokima donc population aza lokola langwe bademo population yango azoyeba makambo na population bino bato bozo kolandaka bapoliticien nzambe na bolingo nzambe ayoka mawa moko mosusu nzambe abeta ata politicien moko bozolandaka bango boyebi makambo basalaka bino te ntango bolandaka bango wana bazwaka makasi na bino ntango babengaka bino eza force na bango bazonga bazwa force na bango babengaka bino mpo na bino te eza te mpo na kosikola mboka to mpo quand même faut to revendiquer non ezaka bitu wana te
eza compétition na bango basala kangande na l'équipe ngande na l'équipe wana siko na monde à ténèbres tant ba okende kokuta na bango na bango bomoni ngai siko ngande na l'équipe basala kaka modèle ya bakisi na bango ya banzinzi babwaki kuna fule ye siko simala nana lekaki fule ndenge kaka ba pasteur sataniste basala nana aleki ba fule bakisi na bango ya banzinzi wana bana na nzambe na bakoma bato ba combattant bokende susu na mayangani ya ba politicien na bino te balingi bino te balingi bino ata moke te basa ko utiliser force na bino basa ko utiliser ba étoile na bino tant ba ye wana za besoin étoile à utiliser yango nyonso azui bino botika kaka engongolo ya pamba bozozonga na ndako vite ba étoile nyonso bazui tolo bandenge nini biso toza kozwa risque na ozomona na ba sataniste wana to soki nzambe asimbi yo te même kombo kaka oyo ya Kabila bande boyebi ke Kabila kombo na ye atia yango lokola nzambe yango bozomona même ba combattant tongo bani kotanga Kabila boyebi te kombo wana ya tia yango déjà lokola nzambe il faut ka kotangi ye bazana banzone ba ko détecter na azotanga bana bazotaba bandi ko luka yo yango tozo sabino ba combattant bino bozali bozo ko loba sembo boyeba kato ebisaka bino kombo wana botanga kawana yese kombo na asalela yango biloko ayeba ko matsa kombo na asalela yango donc encadra kombo na ye vraiment ils a bien encadré atia yango penza lolenge moko a protéger kombo wana otangi yango ozana banzoi sikoyo bino bokoya Yesu na bino bamusu bayaka Yesu na bino yebisanga demoni nini oyo akimaka kofinga demo eza kati na bato eza kosala ke bato bakoma inconscient yo kanisi mutu azana demo ekomisi inconscient soki yo lobi na mutu wana yo oza inconscient nde mutu wana koyoka donc demo akimaka soki lobi na mutu aza inconscient mais demo akimaka kombo Yesu yango tozoloba tosala musala malamu basali na nzambe yo mona na nzambe ozotambola na masumu tika masumu parce que tant ozotambola na masumu ozoyesa mboka na biso moye ekangola manuki ezati voilà parce que yondo foza la mwinda yondo foza la mwinda parce que esika oyo zali lokolo yo za mwinda soki bayebaki ko tia ba démon esika wana tango yo zoleka na mwinda la ba démon bakini komona bato bamoni quand même lumière tala bato ya mboka baza ko revendiquer bandeko ngai naza ko poser question parce que nzamba alobaki na ngai yango la fois passée tant on a pesa ki message naza ko senga ba parlementaire oyo ba opposant nazo senga ndeko Eliezer nazo senga Daniel Saf nazo senga Christian Vong na ebe ba mususu pete pona ko calculer mbongo oyo ya kofuta bato bino bande botangi bino de mozama ye ce qui présent Félix a gagné $15,000 muto ya suka tanto zo ba muto ya suka ezate muto ya suka sala na bureau ya président té c'est-à-dire mama oyo asukolaka huissier net hôpital la fonction publique asukolaka sala ka soin yé fois au moins à partir ya 1500 ndenge wana nde barème ezalaka nazo senga na bino ba parlementaire opposant boko tisela biso na motion wana soki président azwaka 15,000 mama oyo asukolaka abongselaka biso hôpital ezala propre il faut azwa 1200 1500 kobana na 1000 tina 1500 bakalkulaka ngo bongo nazosenga bino soki penda bokende kolobela peuple bokende kokotisa motion wana soki bokotisi yango te bokenda pona kolobela peuple te bokenda pona mabumu na bino moko alors nzamba kobimisa bino akobimisa bino nesika mbalo nzamba kotika lisu bino te makambo koleka na mboka wana tango nkolo akokokisa na kanisa bato mususu bakolingaka lisusu te kosalela akolinga asala ta musala ye moko akende susu te kosalaka musala naza parlementaire nga naza moto ya l'état ministre na kasa babanda kokima poste même poste ya présidence wana poste wana mestre kiti wana nzambe abaki la chaise vide ni Kabila azo rené bina bato na ye na biso moko ba chrétien to tikeli ye
ayeba ko envoûter biso parce que surtout toujours tambo na ko banga nzambe ba envoûtement na ko simba biso ta soki ba envoûtement ko simba biso parce que pe biso toujours tambo na ko banga nzambe mais ma message oyo nazalaki nango ya koloba bien que zali ebele parce que tant nzambe apesaka biso ba message ndeko eki ayebisaka biso apesaka biso ba explication ebele toyaka koloba kaya muke parce que soki bali koloba tokoloba toko décortiquer tant nzambe alobi pona ndeko fayu na ko décortiquer makambo ebele tant nzambe alobi pona ndeko kabila na ko décortiquer makambo ebele tant alobi pona ndeko président Félix na ko décortiquer makambo ebele mais ngonga ezate yango topesaka kaka o ezali mwa muke oke batu bakoka oyeba kolamuka tozali pe na capacité ya koyeba kopesa toli kozongisa même président de la République na nzela ndenge tozoloba boye bino bozosenga biso ba pasteur to bondela bokende nanu koyebisa président na bino alongwa na franc-maçonnerie nde prière oto kosala ekosimba ye ekosunga ye aussi longtemps alongwe te aza ko continuer kutu ko s'affoncer yeba ke prière oyo bozosenga biso ekosimba ye te prière wana ekosunga kaka e protéger bana na nzambe peuple ya nzambe toza pe na capacité ya koyeba kotia bango na nzela kosunga bango na ndenge senge pour que bayeba kokamba pour que mboka wana eyeba kokangolama voilà tika ete biso nyonso eyeba kokota kati na musala moko na moko asala musala na ye na ndenge esengeli soki tozosala misala biso na ndenge esengeli te bandeko mboka wana ekokangolama sikoyo te tokoumela nzambe apambola bino nyonso. Voilà, merci beaucoup Maman Lili. Merci na ba message nyonso tout outi kozwa awa et tolingai to sala mwa récapitulation muke pona koyeba kozongela muke message ezalaki na tina ya bandeko na biso to ba parlementaire Daniel Safou et puis parlementaire Christelle Vwanga soki bakoki ko retenir nini qu'est-ce qu'il faut na bango basala ko bondela nzambe kozala prudent to kosala nini par rapport ya message oyo et pesami na tina na bango. Bon na opesa bango conseil baza mayele nde bazali wa nde déjà to lobby wana ba comprendre okolo na bina ngai te na yebisa bango basala bo sinon kolo pa mais kolo na bina ngai te na ko parce que ndi tozoloba boye so ndi tozoloba boye ba ko comprendre ba mo ba ko yeba suite na bango so bazala besoin ba yeba to sala nini ba benga to ko yebisa bango nini o esengeli basala amen soki bango moko ba socialité to ko yebisa bango nini o esengeli basala ba yebaka batalaka ba video na bango bamela kango kwa ndenge mutu azomela masanga po azwa kwit siko boye ba langwe azomona yo moko ba ba swit. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci vraiment, Maman Lili. Merci, Nathan. Opesi biso, malgré il fallait qu'on t'a déjà prière. Donc, biso toko tikayo, ko ozwatana yo, o rejoindre baninga o baza déjà na prière. Nzambe apambola yo, Mama. Et biso tozali kaka awa. Nathan union surtout yo message gozala to Nathan union surtout linga ko communiquer na bana nzambe. Nous sommes là pour na koluka ko sala canal wana pe to yeba ke to permettre bana nzambe bazala édifier à travers vos messages ndenge nzamba lobela kabino basali na ye basakoli na ye vraiment nzamba pambola yo mama. Merci nzambe apambola yo papa eki mokolo malamu elengo na kolo yesu na équipe mobimba nzambe abatela bino abatela pe basali na ye abatela pe peuple na ye ba o nyonso baza ko bunda pona ko tambola na kubanga nzambe apesa bango makasi biso banso to eba kotikala bobele na esika wana to eba na kokweya te ete mukolo ya suka mukolo nkolo akoya akuta biso dilamba na biso ezali peto po ete tokota na bokonzi na ye. Amen.
Amen. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, wana tozalaki na Mama Lili oyo azwami bongo na mboka Roumanie, tozalaki na ye en communication, donc tozalaki na ye en direct ndenge to sololi awa bino mo boyoki message oyo epesami na tina ya bandeko na biso honorable Daniel Safou, honorable Christelle Vwanga oyo vraiment peuple et sepelaka na bino mingi na ba intervention na bino na ba vidéo na bino tant bosalaka ba démonstration ya ko meka ko pesa explication de part et d'autre ezalaka plus na souci ya population et population mpe ya mbaka yango mais kotala déjà na ba message oyo il faut vraiment boyeba esika nini ya kotia lokolo mpe ndenge nini ya kocontinue carrière na bino ezala malamu mingi et puis bandeko nyonso to oyo ya bacombattant ndenge ya koprocéder mpona kosala est ce que ezali kaka kofinga nde moto ekoki korésoudre baproblème kofinga kaka nde moto ekoki kolongola peuple na ignorance oyo ta mosusu babengaka peuple ignorant to peuple naïf et tout ntango ofingi peuple wana nde peuple bakomi conscient toyebi te donc tochanger mwa stratégie ya ebundeli na biso ekozala malamu mpona mboka na biso voilà et ensuite basali ya nzambe oyo bavie prophète oyo baza na mission mpona kokweyisa génération ya sika en tout cas génération ya sika mpe bozala prudent et oyo nyonso to bazobenga bavie prophète soki bozongi mpe na makolo ya tata akosunga po ete ozonga vraiment na sainteté peut-être lobi otambolaki mabe soko bongisi lelo nzambe azali nzambe ya mawa le Dieu miséricorde na ye ezali na suka te voilà donc luka nde kobondela nzambe koluka kozonga penza na kati ya bonzambe oleya okende koluka kosenfonce lisusu na kati ya baproblème oyo ke obomi lisusu mutu osali boye okweyisa mutu oluka shit ya baninga mosusu eza malamu mingi te e bapoliticien na biso mpe vraiment boluka bosunga mboka je ne sais pas ntango basengaka ata mosusu bana nzambe babondela mpona bapoliticien ceque babondela mpona politicien azofaire souffrir population bakobondela mpona peuple oyo mpona dirigeant oyo to mokambi ya ville oyo azokoka komaîtriser ata circulation routière te oyo azokomaîtriser ata salité ya ville te babondela mpona yo babondela mpona yo en raison ya nini donc babondelaka mpona motu oyo ozozala mpe flatte na makambo na ye ya malamu et voilà donc bomeka kosala mpe effort ya kosala malamu mpo bandeko misusu bazala mpe na esengo na bino. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Ezalaki ya bino ndeko Ekibumba oyo représentaki émission toyambaki bongo Mama Lili à travers les ondes et puis voilà message ya ngwane bimi. Merci na Nathan Mwamba azalaki na sima caméra et voilà tokutani très prochainement na ba numéro mususu tolobi ndenge toloba na suka ba émission na biso ensemble na bino lokumu ezonge pa yao. Bye. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.